Jiba Kotilo là, mais ma pasteur va continuer faire. Qu'est-ce qui vous dit que Jibenda Zana Kisi Makasi, va pasteur Belé, Bazote, Bazana Bakisi, Baché. Yemoko Yebi, Nani Aza Otera Makambuana. Ce que tu as que Moutouana Za Moutoutel. So Moutonga Yebi, Oyo, Lobi, Yo Yebi, O Jibe Mora Yebi, Moutouango. Azaka artiste et musicien, Mboka Nabiso, to Aza étranger. Tewane za sécrétion dans le bien on va te belé parce qu'on soit déjà idée. Je crois que les apports mo que fungwamaki et porte wana et ko kanga. Mais so kanga mo mona hémorragie nyoso et ko s'arrêter. Oyebi ce qui kamo fungwamaki et fungwami yemo jiba fungoli porte li we ko na orchestre. Yemo ko nda fungola ki porte. Na ko yebi ndeni na fungola ki ango pendeni ya ko kanga ngo. Ko prophétique. Mais eza na problème ko spirituel il fallait qu'il a réglé. Parce que clé ya wenge mobimba ezana maboko ya JB Mpiana. Porte ya succès ya clan wenge ezana maboko. Yena mutazana porte wana. Mukoloka ka kofungola yango. Je me souviens un jour tant bazo bimisa premier volume ya bas de match na deuxième na lobaki troisième bimate parce que ekosala eloko te. Sege Mignon Maniata akei. Tomoni Zulema akei. Tomoni John Mulex akei. Moulala Olobi, Tomoni Lelo, moi JB Mpiana, Océane, Akei, Tomoni Pena janvier, Neve JB Mpiana Paki. Ogoti nana le babiloko yo. Te façon faut la parole l'abso belé. Parle que notre tous déjà na code, tous na virage, tous na code de verrouillage. Analyse de ça par rapport ya moi. Mais code de verrouillage. Kaka yemoko wana pe yemba loba. Ba tout bloqué. Ba jaloux to bloqué. Mais dans le but déjà nyoso yo lingana loba mais justement ça place on ande ba tout ba bloqué ba tout comme bazoba avant que n'importe faut cahier avant ça faut y avant ça c'est justement ba tu vas comprendre te Bonjour, bonsoir, ça dépend Yangonga Bolanda Bisso, Nandela émission Nabino Kinsa 68 heures, le canal VIP Presse TV, la meilleure chaîne où tu nous avais invité Tapirou, chaîne Oyo, et là, on va inviter ma solo chaîne Oyo édifié à Kabino par rapport à sujet, tu as un thème Oyo la Kabino, na émission na Bino. Actualité a dominé pour le moment, na Makambo, comme la Kino, artiste et musicien Nabiso, j'ai bien Mpiana souverain premier, au bien papa chéri par rapport. Il y a des décès à mon année, moi aussi, tout comme ce personnage, Océane Mpiana. Le autre invite pasteur Josué Bakajika et le monde est décortiqué parce que Azana un message où il appelle ça par rapport à Makambo Oyo. Le lozo comme l'artiste JB Mpiana à l'Obel Lobaka, le lozo un message où il appelle ça une question que je te reposer. Et bien on est sur l'émission Oyo. Beau commenter, beau comment par rapport à la question, il y a thème autolobela, Lelo. Pasteur Josué, bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Qui m'est allé dans la Pasteur Josué, tu aimes bien l'émission, à travers le monde, au Balandara Vie et puis presque Congo. Nico Eleki, tu as un mois, tout année passée, au Lobelara, aux un message pour la JB Mpiana. Un message en ligne pour la JB Mpiana. Tu as qui révélation nango na kolandisama na posa na Nzambe depuis 2022. Et ça qui avant Abim album na ya balle de match. Parce que événement ne landisama ki na mariage à moi na liboso Abraham Piana il fallait kabala moi na emenea oui donc événement ne landisama ki alors tawana mula la zaki vivant de to kutana une intendance na meke ko yebise ba message ayebisa patron na ye de na yebisa ki message no zo pesa yo pesa patron parce que ko kutana na ye eza passe peut-être yo lokolo beta kana BCBG oko sunga ngai to kutana na ye mais fallait to kutana na ye poto traiter makambo yango à l'amiable ndenge azako perdre batulelo ezali par rapport ya message to zo bien avant mais c'est que ezali na spiritualité moko boye ezo bundisa leader JB Mpiana alors esengela ki to kutana na ye poto solana ye par rapport ya makambo za malakisa kibiso. Makambo nini o pesa ki message personnel pas mulala. Na yebisa que
président a bimisa album on a comme on balle de match. Alors album on a ce qui va traiter situation spirituelle na vie na été album on est comme marché. Pourquoi balle de match ezali balle oyo muto azwaka suka tamususu match ezobeta prolongation etikali 30 secondes match si la même muto balle face à face na gardien. Alors ce qui a marqué biwana victoire et pesa une équipe bazuko, mais ce qui a marqué a raté balle de match. Alors ezaki non moko prophétique mais ezana problème moko spirituel, il fallait qu'il a réglé parce que clé ya wenge mobimba ezana maboko ya JB Mpiana yende muto ezana clé ya wenge. Alors yango zomona ba musicien tout ya clan wenge bazo bimisa banzembo zo simbate. Pourquoi? Il y a un problème que lui doit régler. Mukolo ko décanter situation ana bokomona makambo ekoleka kitoko eza makambo spirituel. Il faut avoir victoire d'abord spirituellement. Nazomona bazo lakisa ngai 4 chaises. Balakisi ngai 4e chaise ya fandi. Eza signe il y a 4e chaise au JB Mpiana vandi. Afandi. 4e chaise zo lakisa ni zo lakisa 4e génération. 4e génération ezali leadership nango esimemi na wenge musique. Alors président wenge c'est JB Mpiana. Première génération tous na Grand Calais, deuxième génération leader nango Taboulé, troisième génération leader nango Papa Wemba. Mais le gars Papa Wemba kufaki muto remplacer qui na place on c'était Kofi Olomide. Mais na moni bangomi balé, Kofi azali na 3e chaise, JB na 4e chaise. Mais na moni ba telemisi bangomi balé na kina ba kitwana. Voilà selon vision aujourd'hui. Ah, ba telemisi bangomi ba kitwana. Alors la kitwana mutu mususu muta remplacer. Nde bozo mona kokoso JB azasuna domination, azasuna même sur sa spiritualité. Il est manipulé spirituellement. Yango bozo mona makamususu nyoso ya clan wenge ezo simate. Mais pasteur Josué, wenge binisimo qui le déjà tanango. Et là, moi, il la éternalité, ils ont temps par temps. Même à le long de Gofalinda, ils ont la succès de l'obé, ils ont la pété, so comment fait-il le shit, il y a Wenge, BCBG, la maison de Wenge en général, et comment il y a problème de spiritualité? Tant il y a Wenge, nanu et silité. Tant il y a Wenge et Zali. Bangonde, baïbe, pour gérer, ou Zali, parcours na bangote. Na pas exemple. Wemba Koufi. A Koufi na succès na ye. Confiance les succès na ba âge ya ba 65 azokende. Donc succès na bango ezali. Mais le premier ezali spiritualité nde ezosenga intervention moko eza na kati wana. Esengeli basa na Nzambe ba ya po basunga ye na likambo ezokomela. Ye moko akokangote. Ye moko akokangote. Alors esengeli basa na Nzambe ba ya lokola biso basala ba service o esengeli pona kozongisa le leadership wana. Le pasteur Josué te montre un espace ya mwata mukie oyo. Père son âme Sege Mignon Maniata akei. Te moni Zulema akei. Te moni John Mulex akei. Mulala Olobi. Te moni lelo mwane JB Mpiana Océane akei. Te moni pe na janvier neve JB Mpiana pa akei. Siko a bon aussi 5 personnes très chères, très importantes dans la vie naie. Na moins d'une année. Et ça par rapport à comme Oyo Monaki Tony selon yo. Monsieur le lobby que non Nzambe ça pose JB Mpiana zonga yo bongo monter ma sele. Analyse nous ça par rapport non. Merci beaucoup pour la question. JB Mpiana, il est vrai que azali muton Nzamba lingi mingi, Nzamba lingi tilelo. Nzamba ponaki depuis libumya maman parce que naissance ya JB est couronnée na événement. Azaki yemoko alobaki azaki nini prématuré mais na kati ya salo batia ba prématuré tout ba kufa kaka ye mutu abika exactement le rôle d'essence na nganga na botama morne mais Nzamba se kwisanga nde nasali la kanzambe par rapport ya ndenge Nzamba a se kwisanga même ba Moïse komona que liwan naissance na bango za couronné na événement JBP naissance na couronné événement c'est un serviteur Dieu le réclame pour assaler la ye mais Tawana nanu kokite JB azana ba famille belé oazolie ça JB azana batu belé o bazo sale pana ye azo foutre la bana na ba classe et azali un DG d'entreprise na ye. Oui, BCBG c'est l'entreprise. Oui, c'est une entreprise. Alors baton le loso ki JB a bandi ko sambela nana ko s'occuper na bango
Nzambe aza nzambe ya multisystème. Il faut aye bande ko sola na nzambe. Mais nzambe pe sa vision pe sa provision le lo so jiba bongo motema nzambe binengo pe sa ba famille ma bota lipa. C'est vrai. Mais il faut ko yeba ko sola na il faut aye ba ko sola na nzambe ndenge Ezekias a sola na nzambe. To mono Ezekias ba yebise bongisa ozokufa malobi que non nzambe kanisa ngata na nini nzamba a journée liwa. To moni Moïse na balinga bo ma peuple Israël Moïse a biso ko lingo soko boye bango bako loba que non obeme ba on a des il faut ko yeba ko sola na nzambe. Jibe tant na ye il est vrai que nzamba a réclamé mais azape na maloba ko yebisa nzambe pour nzambe ayiba na ko retarder appel wana. Alors pour so akuta na biso na ko yebisa que non tu dois faire ça et nzambe akoyeba na komemango ata plus tard parce que ozana ba responsabilité oyo il faut osala. Oyebi lelo batulokola ba jibe na ba wera zana ba te belé lelo ba ke ba poto à travers bango zana ba te lelo ba zotangisa bana à travers bango ba tu lelo ezana pasteur moko te na Congo ko zo charge jibazwa bazate mais batwana ndoko mona ta mususu na mukolo asuka ndenge so ba prostituée ba ko devancer bino au mona mukolo mususu jiba ko tilola mais ba pasteur ba ko tilifelo. Qu'est-ce qui vous dit que Jibenda zana kisi makasi ya pasteur belé bazote ya bazana bakisi na ba cher bazana ba kabal juif na bango na jibe mieux vaut qu'on malim sata jibe pour jibe osa makamune consciemment que non nga nazo sala makamuna na ndé mais pasteur ozote lubanza ba tie kisi na se sanction les a double. Alors to jige aka te que non oya zana e bongo ba joueur ba tiaka babi o to betanga o te babi ndé baswaka au moins zo sepela léopard a tché babi ndé baswaka mutu tozo mona ki azakaka na ba kisi makasi ezaka jibe non Dieu seul azali maître yé moko nda ba ko juger. Alors pour nangai il y a encore de l'espoir pour na jibe mpiana makambu ya batuna ko kufa ça c'est un petit problème hémorragie wana ko katana parce que Bible dit nini et révélation nini par rapport aux autres sala makambu wana za nini oyebi tango muto a maîtriser spiritualité na yete tout peut arriver. C'est-à-dire qu'il faut muto maîtriser spiritualité na po ayeba ko kanga ba porte nyoso ndomo na mutu so battre la famille azo le bakengam na battre la famille parce que azo maîtriser spiritualité famille. Quand quelqu'un ne maîtrise plus sa spiritualité madousu eza ebelé oyebi na oti ko bali kamba bal de match victoire ezaka d'abord na spiritualité et na physique soki obimi okolonga mais spiritualité c'est ba longi yo ata physiquement otika la kolonga te. Alors yangwana porte ya succès ya clan wenge ezana maboko yene mutazana porte wana mukolo kaka kofungola yango. Je me souviens un jour tant bazo bimisa premier volume ya bas de match na deuxième na lobaki troisième et bimate parce que ekosala elokote ekozinda et gloire à Dieu parce que na yokaki alobi troisième volume eko bimate et garde et abombi on tisikoy mais mukolo service wana ekosalema et puis service wana ezate que pasteur oye obino nzambalite ezana biloko zo senga na kati ya service wana ezana biloko zo senga na kati ya service wana tant service wana esalema il faut basombela biso ballon c'est à ko permettre biso to il faut basombela biso ballon il faut quitter zalawana eloko misa tuna bombi na lo bango te pour ko pesa scandale il faut ballon ezala il faut quitter zala ballon et football non ballon football parce que après ce qu'il album ne bat de match faut tout ça le service on en a ballon de match en décembre 2022 le 1er avril 2025 troisième volume dans le bimité s'il vous plaît troisième volume est bimité. Alors service on se salame le troisième volume est bimité. Alors tant troisième volume est demandé beaucoup monde en plaire nango et ça différent de la première et la deuxième mais service on il faut seulement na bal na kati na kiti parce que il faut na fan de na kiti wana 4e génération et non seulement ça si quoi pasteur je suis le bon moni jibe la télémission na kiti ya 4e génération puis na Koffi Olomide esprit nini to nani asali ba télémission na 3e na kiti na 4e leader ouais za télévision na ko lobate mais yé moko jibe place na zo loba yebi muto asali makambo wana yé moko ayebi nani aza otera makambo wana so kutana website ke muto wana za mutu tel so mutonga yebi oyo lobi yo yebi o jibe moka yebi mutongo azaka artiste et musicien mboka na biso to aza étranger te wana za secret so na lobi on va te belé ba ko déjà idée
mais na lingi so tokutana papa chéri nde donc c'est que non mutu asali makambo wana aza mutu tel et puis soki service wana esalemi artiste wana aza suna mikolo ebele te akufa asuna mikolo ebele te ce service wana esalemi artiste wana akoubela te premier signe akoyeba ke service oyo esimbi eza liwa artiste wana ya mutu wana nde akokweya nde okomona clan wenye esekwe. Parce que le pasteur Josué Batebe le lobby bazo traiter JBP na azoboma musicien c'est game nya ke likolo accident Zulema likolo soki bakata ki musapi mwana ne koto accident babi ke no bon so bakufa liwa presque ndenge moko bazo traiter JBP na nazo sacrifier. Il y a un journaliste dans cette émission spéciale niveau Europe qui non JBP na taboma batu. To so kana origine ya Wenge. Tango Wenge bandaki. Bako expliquer biso membre ya famille ya JB akufa ba siti makasi yo ba basali wana bakufa combien na Wenge lelo JB ako prouver nini po ye moko akoma déjà na réserve akobeta ba grande salle ako prouver ni suna monde. Je crois que eza porte moko fungwamaki et porte wana ekokanga mais so ekangami au moins hémorragie nyoso ekosarete oyebi ce qu'il commence à faire maki fongami yemo jiba fongoli porte liwe ko na orchestre yemo ko nda fongola ki porte nako bisendeni na fongola ki ango pendeni ya ko kanga ngo eza makambo ko spirituel yemo ko muta fongola ki ango pe ye muta mukola kanga porte wana ndoko mona wera sala album simbi fera sala album simbi héritier sala album simbi nani pasteur on le faire sala mais faire va bête né même je vais pas bête. Faire Robert ne Robert ne dynastie Soukab. Tout c'est pas ici by Soukab. Waze quand même musique basali featuring na Kofi et Soukab. Ba beba na kutu. Waze quand basali featuring na Mbali Sombe Soukab. Donc ça n'a pas signe belé sur télé c'est que non musique est pris en otage. Musique congolaise. Parce que selon yo pasteur je suis le musique congolaise nazo sommet. Oh je bête siko. On se tali qui non yaza likoya li bot news CNN. Bon, nakoyo koloba te hein makambo naza fanatique a muto ate. Mais na ye pona ko porter solution pona clan Wenge. Po so tali age nanga eza age moko zo concorder na bato yo hein ya promotion wana. Alors et l'autre est important parce que pasteur je suis aux le bela JB Mpiana aux le bela clan Wenge mo. Donc c'est à dire message est allé Ranson, est allé Adolphe, est allé Didier Massel, est allé ingénieur Blaise Boula, est allé clan Wenge mo Bimba. Pour même baji d'été parce que comme ça banze mo na bango et aussi mba souté. Ça monte quand les alaka pepe kala misinze mwesimbi. Tester la misinze mwesimbi. Donc si je comprends bien les lots donc ba misinze nyos baza bloqué. Baza bloqué. Il faut les délier. Si vous êtes bloqué chez qui? C'est ça les grands problèmes là où je me pose des questions. Aux amoutous, ils la révélation. Mais moi, on a la révélation ou bien l'histoire à Wenge. Ils ont un peu clair. Éclaircissement par rapport à la biso. Oui, même toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, nous avons loba. Oui, dans un monde où banguna baza batoyo balingio pe baza donc okokutana lika mususu mutu mususu tamusamona na zela ba bandi ko attaquer ono lobaki boloba non nous sommes pas là pour na ko de mais musique congolaise eza pris en otage et Dieu veut délivrer cette musique et mutu azana clé wana ya ko kangola on se JB Mpiana. Mais pasteur je suis pendant JB Mpiana na Ranson tout Wenge en général ba bouger mo kili ba binisa ki batu. Tout le monde a... Bon, qu'est-ce que je me suis dit? Et la troisième génération, tout le monde à l'époque, là, va faire le milieu de Bissa Balboum, va force de frapper bêta. Va question Bissa Album en ligne. Longue histoire. Longue histoire. Et bêta. Tout le monde a dit, mais au moment où JB Nawer au sommet, va Bissa Balboum bêta. Mais ce que les lots, tout le monde a les lots différences, les actes, les lots musiciens, mort automi balé, va bêta, les restes, va bêta. Vous imaginez, Namona. Nzambe amemanga peka na ndenga molimo azolakisa ngai école po musique na feza école na moni ba musicien tout na kati école wana bazali bloqué et na moni na liboso école wana tapita telemi
et kapita telemi wana namoni pembeni na kapita ndeko moko atelemi pe wana zo influencer kapita ebisi ko fungolela mutu porta ote toutes les stars na biso bazali na kati mutu wana telemi pembeni na kapita abi kanga porte mutu abimate moyen na pesa kombo mutu yango eza te donc na minute bango tu baza na kati ya enclos namoni bango tu na kati ya enclos bakangi yango kapita telemi mutu wana azobimisa kapita abi kobimisa mutu awa te tout na mission te la de oyo azalaki na makasi il fallait ka sauter mur po abima mais so moni mutu asali nzembo esali mwasi te baki asali violence akosakana te eza lokola mutu a sauter mur. Donc lelo parce que si je comprends bien donc lelo musicien ça droit ça impact na mboka na biso azati donc lelo donc tout ça parce que JB Mpiana clé l'idée à 4e génération ba télémisé na kiti yango moni que non musicien moko to ça la succès bon se vendre par terre et là on zamba ebisingai et ça que ye moko mutu afungola ki porte wana pe ye moko mutu akanga soki akangi porte wana bokomona ke makambo kozonga normal. Pasteur Joshua Baduso veut que non liwe koti na BCBG to na famille Mpiana pas JB Mpiana bi que non ezo lukayi moko. Justement. C'est vrai. Oui. Babi ke muto bataka mingi za berger. Tango bataka ki Jésus omoni te ke batune ba pensanaki. Poursuite wana bazo lukande ba attaquer nde yemoko. Mais c'est facile. Hémorragie wana eza na facile parce que Bible bini. C'est facile mais au moment ba azo perdre ba être très cher. Azo yamba basalo bako sunga été. Na bi dernièrement que n'est pas pasteur moko bo apese même jeep. Moi na bako ma pasteur wana jate. Mais pasteur wana na niveau ya ko kanga hémorragie wana te. Ça dépend batu azo kutana bango. Et bi Joseph azaki na prison ma sauva Égypte. Azaki ne logote prisonnier. David azaki na Zamba. Mutu moko tu ba occupé te ma ya beta Goliath. Batu kutu ba donc on s'était pasteur sur l'église munene ana ba jeep aza pasteur aussi ça makam nyosté. Okomo na pasteur mo aza le logote mais aya sisi makam. Non, eloko nzambe qui paraté. Mais et ça lokola batu ba kansa que non, c'est qui l'apparence est trompeuse. Hein? Tout ce qui frappe l'œil n'est pas de l'or. C'est biblique. C'est biblique. Nous sommes frappés de monsieur la haute. Yo ko le pasteur wanda za nzambe nzokande aza ne lokote. Aza ne lokote. Donc il faut akutana basana nzambe ndeto ngana kenati JB ko luka JB bakoti sanga te. Babi ya avo ya ayamba yo il faut rendez-vous. De to sala bak nakutana ba na ba mulala pesa message ti e pa ya Jantamisine. Mulala kufa. Mulala kufa. Oui, pour son âme. Mais nakutana na mulaka na ebise tala makambo président no izabo avant même na 2022. Makambo kutole bandi le bamate. De makambo ya ko arrêter liwa eza facile mais likambo eza important afana na kitina ya leader à 4e génération. Leader. Et tant que JB Mpiana vend ba sali cérémonieux to ba luki binoté conséquences ezali ni pasteur Joshua. Conséquence ali que et cause la pasi musique fungwama. Et cause la passe. C'est que musicien akanyi bango aza mutema mabe. Exactement. Aza mutema mabe. Pasteur Joshua, ils ont les musiciens moi loba. Tous ça déjà na code de déverrouillage. Tout bisona ba paquet. Liko lobani par rapport à l'oko. Bana maté qui piraté. Bon, au rotina na le biloko yo. Té face faut on va la biso belé. Parle plus que notre tous ça déjà na code, tous ça na virage, tous ça na code de déverrouillage. Analyse de ça par rapport à moi. Mais code de déverrouillage. Kaka yemoko wana pe yemba loba. Ba tout bloqué. Ba jaloux to bloqué. Mais dans le but déjà nyoso. Yo lingana loba. Mais justement ça place on ande ba tout ba ça bloqué. Ba tout comme bazoba. Avant que n'importe faut cailler. Avant ça faut y. Avant ça c'est justement ba tout ça comprendre te. Mais Dieu veut détruire cette prison là. De les mêmes aussi je comprends bien les débats mission parce que autant comme monter muta bloqué ba a bloquer génération wingi ça y wana. Mais yo muto tu ko loba que non. Code de déverrouillage. Na tuni que ça oui, tu sais pas non. Ya on a na code de déverrouillage. Déverrouillage. Maloba na ya lobaka batunde bazo comprendre te. Aloba pe que to bloquer aloba ki les premiers les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, bani maman les cinquièmes. Il avait déjà tout dit. N'est pas artiste et comédien moi pas lobaka, il y a un numéro 1. Numéro 2, 3, 4, azate numéro 9 malaman. Vous après on a beaucoup pété. On peut s'appeler comédie.
Bon, la vérité se dit parfois en blaguant. Mais là, quand tu as que tu as azali hauteur ya kofungola la porte wana. Na banzi ceux qui te kutani na ye, Dieu fera de grandes choses. La porte, au moins il faut qu'on bloquer Weranson, le roi de la forêt, Mukonze Banyama, Lion. Mais Moni Jibem Pena souverain premier. Mais ce qui aiment, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Yo na monate kachèrement munene Roman Reigns, amna kachèrement celle qui era muke ba kwese ba era muke ka. Moindre erreur déconcentration muke et quoi ça ga elombe. Alors il faut toujours être concentré na makambo zo sala. Tant vous êtes déconcentré, tant vous mona ga bino nde bo alikolo, tant bo mona ga non bino nde bo danger, ke bana batumsu bazana cc ba luka ndeni ba ko isa bino. Tout le monde a même un pouvoir politique, tout le monde a un belé. Tant que vous êtes au sommet, là où il y a un champion, il y a un autre qui se prépare en secret. Alors il faut toujours être prudent. Mon frère, ceux qui m'ont accueilli par papa chéri, à le bin que prière on est les macaques au nom de Jésus. Et puis, et ça prière il faut même air ya kosala ngo ezali importante. Il faut que la prière. Il faut que combien de jours. Il faut que biloko wana. Et que ça combien de personnes. Biloko est important. Il faut balayer à la wana parce que alors ne pas de match. Il faut quitter Zalan. Et là comme ça tu fais Zalan na boy ko lo bango. Wana na ko saka yemo ko so ki abenga na biseke non. Il faut se mbelo ko tel. Il faut bal kriti na le ko na misat. Si ko pasteur Josué mambo ozoloba oyo lelo to moni. Donc c'est-à-dire Mamounia sur besoin de non JB boy JB sacrifié JB il est innocent pour tout dans le comio. JB jamais à sacrifier. JB jamais sacrifié moi naï. Tu te rappelles l'orchestre mouvement au so moi na OCNT personne na OCNT bana nyonso nani bandana ba mission ba liwe landeka au disons. Mais na ko ebise loko moko e comme ça yo. Est-ce que ebike même loko souverain au Cameroun? Et ça, la répétition, les cas qui ont travaillé en Zembo. Par exemple, Zembo va travailler. Yoki Zembo, musicien, moi, qui a un album. Zembo, ça a succès, ma casse. Mais, et ça qui est la répétition, il y a papa chéri. Cela veut dire quoi? Ce qui m'a dominé, ce qui m'a dominé la spiritualité, il est même capable de contrôler les plus petits détails à vie. JB Azane innocent. Azane innocent. Parce que je bandé le biti bat ba okufa na BCBG na BCBG JB Azane innocent. Et le moins qui est sous plus long encore et toucher même sa fille biologique. Oui. Donc dans tout ça JB il est ni pour ni contre. JB il faut nabi akanga kaka porte wana makambo wana ko sila. Il est innocent parce que JB n'a rien à prouver encore na mabotali succès. Asala ba succès minene ya makasi ya beta ba sala minene atikala ko bomane to mona wate. Soit ko bomabwe pour gagner quoi encore parce que il y a le but il n'a rien à prouver. A beta ba concert minene beta album minene Simba. Ah est-ce qu'on bomba pour a gagner. Donc oyo azali victime il faut pas kanga porte wana. Il faut pas qu'on apporte, on sait pas qu'on apporte wana, au moins que makamuto kozonga normal. Déjà délivrance à Wenge. Et ça délivrance il y a clan Wenge. Mais pasteur de l'année c'est le bijou même pour la fois les gars délivrance. Justement, mais délivrance en y est. Ils ont relevé la compétence n'a été dénivelée, c'est à quoi compter. Il y a le bien après Simon qui manque le prophète à Congo Isaïe. À quoi on entend? Ceux qui dénilent Sazaki Makasi na Congo. Hein? Ceux qui dénilent Sazaki pena pasteur ya malamu na Congo. Nde bakosa biso na mama ngoy mulundate na Corneille Nangate. Bango to yele ba to Corneille Nanga. Do akoti na mafia belé. Dénilent Sazana leçon morale ya kopesa biso te po akoti na ba buzoba ebelé. Bon on a peut-être les copains là. Bon, témoignage de ça la force à Moussel Nzambe. Ce témoignage de Yéza Koufa,
koya na ba leçon to pesa bato makambu oyo Denis Lesi yako na so que président Jiba kendeke pas pasteur mo pesa même jip mais simbité or pasteur on a même likolo ya Denis Lesi yo so que na l'église de Denis Lesi n'importe quoi cela il n'a rien non na kendete na pesa Denis Lesi même église na yebo na vité yemoko d'abord aza parfois que rap abandi oyemba ba busoba et puis ko lobaka ça Alex Jibe délivrance Alex Jibe yemona na bimana danser sa Jibe ya Sandraline ah bon Sandraline a le ba bêtis sérieux siko Sandraline ba beauté ah parce que l'émission ken balaki ça que ala moi c'est Denis Lesi azaki moi c'est Denis Lesi siko Denis Lesi ko pesa biso ku yo so mona sata benga na sata Denis Lesi na problème spirituel yemona Denis Lesi faut aller na délivrance ok délivrer Jibende non donc makambo ils ont relevé la compétence à Denis Lesi cité na uti ko loba ke ezana pasteur mususu ko mona ane na église ane loko teme nzamba pesa mako to mona ba Joseph na kata prisonnier mais aye a interprété vision ya roi lotaki ndoto mutu moko ya interpréter bien boy ba nommé gouverneur ko l'interprétation Jibe na minute za problème moko ya makasi asenga mutu interprétango aosenga nani akosunga ye na likambo ezuye alors biso déjà depuis 2022 avant album na ya balle de match nzamba la kise biso déjà que il y a un problème faut résoudre ango tozana nzamba pesi so makuga parce que nzambe mutu ayebi est-ce que vous imaginez ndena aboye eza première fois na pesa message ya makasi te na kende na fait kofa tangu président Aichimanga a remplacé Constant Omari tote ko raté kan ya Cameroun toye na kan ya Côte d'Ivoire deux matchs à Liboso te perdre contre Soudan à Gabon nzamba singa kende se Chimanga je vais vous qualifier pour la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique du Côte d'Ivoire na kende pas Chimanga premier jour ba ya mangate deuxième jour ba ya mangate troisième jour Chimanga côté singa na ebisie to raté kan ya Cameroun mais kan oyo to perdre déjà contre Gabon na Cameroun to la qualifié de to la qualifié to raté tu perds déjà contre Gabon, tu perds déjà contre Soudan. Mais Zambé, il va nous qualifier pour la Coupe d'Afrique à Côte d'Ivoire. À $40 à payer sans transport. Tellement de directive, nous sommes tous sakaté. Après défaite, nous sommes à Chan 3-0 contre Sénégal. Mais ceux qui ont gardé la discipline Oyo, na yebisa qui est, tu as ma Coupe d'Afrique ou en Aou. Tu as gagné. Parce que contre Côte d'Ivoire, tu as gagné. De deux, c'est que stade de martyrs, il faut pas purifier Yango. Yango stade de Libanda, le pas gagné facilement, mais awa tozo kokate. Et ça bilo ko ballon dans stade douana, il faut passer la service dans stade douana. C'est pas n'importe quel pasteur au salango. C'est la journaliste mon RTNC, Nzamba ebisinga, il faut pas purifier stade de martyrs. Pour te gagner facilement. Comment Libana to marqué débit mais awaka MB. Non. C'est bon parce que on a tous là monsieur qui est vraiment la souka parce que si na régie comme va na souka émission la biso. Batma retenir pasteur je suis membre ya Wenge BCBG membre clan Wenge membre BJB Piana. Ba retenir pas monsieur ba lobby. Ils ont succès ba sala retourner. On ne peut pas viner parce qu'on a couché le comme belé sur pas comme les mots. Monsieur Roseka wazo seka ce que ça pour na bongo confie pas la succès. Ouais, maison par maison. Papa m'a passé la succès. Papa voulait passer la succès. Est-ce que tout le monde va perdre ba tout bon? Donc JB est victime 1 point entrée. Et puis nazo sengaye ayamba ba pasteur difficilement mais à ça là moi comité moko ya koyambaka basali ya Nzambe ye moko ko jisha lobi ke no oaza vrai oaza faux asala ta message asala analyse ayamba abola bible bi na koyamba ezala batu bayamba ba ange ezala batu na koyamba ensuite ezala moko bayamba ba ange jibe kotala kaka te ba prêtre catholique o ba pasteur minete yamba pe ba pasteur oyo bazanga ba kombo lokola ba biso ba Joseph na prison na ba prison lokola ba David na Zamba mais to ya to sauva ba ya ba sauva pe ba mboka alors to peut quoi apporter quelque chose ou peut-être au satanaki na ngote donc il y a encore de l'espérance pour la survie de Wenge
du clan Wenge na nosilité clan Wenge zali et il suffit que Jiba soit conscience a yeba na koto sa biso to lobby ye moko ko mona nde makambo ko zonga na normal a ko fondre la kiti na ye il va gérer ne papa va gérer ki ba génération. Merci maintenant sur les autres travers le monde Bogné Pasteur Josué Bakajika lobby et puis c'est ma révélation par rapport à makambo ozoleka na Wenge BCBG par rapport à Mbele kana clan Wenge en général. Termine la souka émission na bino kin 168 restez toujours branchés dans votre chaîne bokonyo ko liker bokonyo ko s'abonner. Oyoki émission ko finga te ba numéro ezali wana comment commenter tine question notre bengi na deuxième partie à vous répondre autre le première partie deuxième partie sur série de questions ezali autre retourna tuna pour boyeba évolution ya makambu ndenge ezali kokende. Vraiment, on sait que sur à travers le monde, monde entier, États-Unis, Canada, France, Belgique, Allemagne, Océanie, Australie, on est toujours comme question par rapport à thème, par rapport à sujet, émission, te présenter les bino Mokolo Yalelo. Merci à Bobo Sem Love, Kolo Bolingo depuis l'Allemagne. Merci à Miss Bijou du Congo Motema Pembe. Merci à honorable Jean-Marie Ngandou, le patron de la fondation Jean-Marie Ngandou, l'ennemi de la pauvreté. La ville à Kentucky, les États-Unis d'Amérique. Merci à mon vieux Eric Kabé, alias Kero. Merci à mon ami d'enfance, Dr Médard Bafoulé. Merci de Neve Solo Mouawa depuis London City. Mon ami, merci à Dieu Malalou. Merci à le big manager, Grâce Lungwangu. Merci à Binonion Sobotel Arabiso à travers le monde. Restez toujours branchés dans votre émission Kin 168 heures. Sans oublier Mat Kanama depuis quelque part. Des gros bisous à toi. Restez toujours branchés dans votre émission. La suite au prochain numéro. Soki Nzambe Yalola Azongite. Sans oublier Orphelinat VPA. Chez Papa Olivier. Check. VIP Press, Congo TV Online.